Bandeko mobulu makasi esalami na ndaku ya Karine Mokonzi na Tigre. Lundi, le 4 janvier, na butu, mobulu esalami ya kosakana te. Ndeko na biso ya mwasi, Linda Coupe, Linda Chanson, abimi na ndaku na 23h37. Ndenge zaboye, bisika kei eyebani te. Mobulu ebimi na kati ya ndaku ya Tigre Noir na Karine Mokonzi. Bandeko, bozala vraiment concentré po ngai tango na kolobela bino na zape concentré. Oyo alingi koyoka ayoki. Oyo pe alingi koyoka te azape na ye. Po ngai na ye kaka koloba eloko ezali kosalama na kati ya ndaku ya la Baronne na Tigre Noir. Sina loba yango, Karine Mokonzi na Tigre Noir ba protejaka vie privée na bango. Balingi biso toyeba te. Me biso, surtout nga papa Robo, nalingaka na yeba nyonso elekaka na kati ya ndaku ya Karine Mokonzi pe na ndaku ya batu nyonso oyo bayebana pe ba oyo elekaka na net. Yango wana mobulu oyo elekaki na ndaku ya Karine Mokonzi na kobomba te pamba te Linda Coupe, mwana mwasi boza komona abimi na ndaku na 23h et quelque ndenge na lobi na bino bisika kei eyebani te. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, discussion koswana makasi esalamaki Tigre Noir na Karine Mokonzi likolo kaka ya Linda to soki ezaki likolo Linda te. Me Linda eloko abimi na ndaku wana po discussion wana selon ye esalami po na ye. Linda kunga azalaki na ye ya kolala après avoir kolia. Discussion ebanda makasi tango ayoki yango amoni akanga mwa sakodone azalaki nango akenda. Selon ba info oyo na yoki, mire lokola ezalaka na oreille, mire pe ezalaka na la bouche. Alors mire eyebisinga na bouche nango ke bazalaki koswana makasi pamba te foti ezali ya yo papa Robo. Émission osalaki Tigre azwaki makango. Tigre akoko lia Linda. Linda akoko goûter Tigre. Malembe esali mwa matata. Matata ngwe bandaki malembe na moi. Tango kaka batalaki ba video na yo. Me bakalimaki. Alors Tigre soka zongi boye. Ayoki lisusu Linda azako ganga one love. Tigre a yesusu kotuna bongo one love aza nani yo mama YouTube. Karine Mokonzi alobi one love ezakaka na niveau ya ba boss o nazana bango mikolo yo abedashu lokola za boss asika yango nazotia ye one love. Me ezalinde model apeseli mbongo. Tigre alobi nga mbongo wana nazanango na tina te. Tigre alakisi ba diamant autaki nango na Congo. Alobi ba diamant oyo eza au moins na valeur ya plus de 500 000 euros. Karine pe akipe na ete alobi yepa simba diamant tango autangola azanango na tina te. Esuki nango bongo. Linda baseki bavandi
akelala. Mais Linda eloko elamusi discussion ya makasi. Karine Mokonzi aza koganga Tigre sort de ma maison. Tigre alobi obeli o eza ndako noto yanga. Ya lobi okobima. Soki obimi te ngai nde mutu nakobimawa na Linda okomona biso susu te. Donc makambu ebongwani. Orie Tigre Noir aloba na Karine bima na ndako nanga. Kende soko kokende wapi ata epa ya bafilora. Me komi Karine Mokonzi azobimisa Tigre Noir na ndako. Tigre Noir asiliki basuana. Linda akomo yoka pe kombone komo tarakati kuna. Oyo Karine banda ayoki ke banda ngai Tigre na yaki olingi kopesa nga nzoto te ozokanisa na memi maladi na Kongo to bondi. Po Karine asengaki Tigre ndenge ozongi awa foko sala teste ya corona kaka te me na ba maladi mususu po outi na kontina mususu. En tout cas eloko Karine asengaki pananga na moniza logique des choses. Mubali o voyager oke na mboka wano zongi soki mwasi asengi osala d'examen pona ko éviter quelque contamination na famille eza logique des choses. Mais Tigre Noir comme aza mubali na ndenge azalaki na manque ya posa ya mama YouTube alors sakangaki kanda aye kolanda bemission nanga ebakisi kanda pe Karine Mokonzi kokanga akangi sizo oriakanga ta sizo agunza maka aza na mbetu pamba te Tigre Noir ayebi bien nzembu ya zanga. Alors mais Karine Mokonzi ye akangi sizo penza te me alingi emballage otolingaka bakoli akene pe kolala na oya biso Linda kunga. Donc banda Tigre azonga Karine Mokonzi alalaka na Linda kunga leki na ye. Alors nyonso wana eza komatisa Tigre Noir bakanda. Bandeko oyo akondima lisolo oyo akondima yango te. Telefone ya mama YouTube eza wana. Ya France na ya Belgique. Bobengi ye botuni soki nini eleki kuna. Soki abombeli bino botuni apase bino Linda kunga. Linda kunga soka aza kuna te aloba bisika azali. Pe aloba akendaki mokolo nini akepe pona nini. Bandeko o eza likambo ya solo. Il fallait na informer bino kaka po eza likambo ya liseki te. Soki e continue boye na kanisa ti mars Karine Mokonzi na Tigre Noir bakoki kokabwana lisusu. Bandeko naza ko souhaiter teke bakabwana. Na souhaitaki pete discussion ezala après bémission nanga na le 4 janvier na 23h et quelques lundi. Na souhaitaki yango te. Nga nazo souhaiter bango kaka bonheur. Bazala ensemble. Bazala kaka mwasi na mobali. Bolingo nyonso ezalaka na bakita mata. Me bino moko bomoni baye ko discuter pona émission oyo nga nasali. Babandaki makambo na bango deja na ba ciseaux, na ba plastique ba colis. Karine Mokonzi azosenga teste babandaki bongo malembe. Sikoyo émission nanga ebakisi moto na kati. Me eza foti nanga te. Yango bandeko oyo amoni nga nasali foti bokoki kopesa nga punition. Na mars bo souhaitenga joyeux anniversaire te pona kokisaka mbula. D'avance wana kototina te po bo souhaiteranga te. Bonne année koya bo souhaitenga pe bonne année te. Wana pe tina moko te po bo souhaitera na bilonga te. Punition bokoko pesa nga ba oyo nyonso basenga nga mbongo na ba code bo senga nga susu te nazwa punition na tindela bino susu yango te. Na kanisa punition wana eko fonctionner soki bolobi nanga papa roboko tindela kabiso susu mbongo te to pesi yo punition. En tout cas wana nakolela nakosouffrir mingi na punition wana. Wana bokoko pesa nga yango. Me bandeko ezali sérieuse. Foko tala sikoyo bolingo ya Tigre Noir na Karine Mokonzi
na loupe, donc na majimel. Ti mars botalaka yango ekende ndenge nini. Bosambela ekende malamu, ekende malamu. Pamba te batikali bango mibale na ndaku, batiki bango na discussion. Linda Kunga akei. Akei pe koyemba. Kota kei akoyemba akobomba miziki te po kombo na ye Linda Kunga. Linda chanson. Linda loba mongongo eyoka elengi. Ne batampo ils ont dérangé bango coach Gisnon. Yasaka na Londres. Yasi sabatu batampo. Ils ont tout lit. Ah, t'as pas. On a tapé coach Gisnon aussi ça. Ils ont pas tout lit. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. Ozasu a tobungi. Na kobima na porte. Kobima na porte. Te na porte te kombangu te. Bolimo maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.